Président Lili Lumande, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. La toile s'emballe du fait qu'on ait démoli le mur de l'ancien président, Joseph Kabila. Yomutokoli Nagombe, dites-nous un peu tout sur ce que vous savez. Ah, oui. La taille, l'image en haut, ça n'a pas si trop. Là, dessus, ma casse, il y a pas besoin de président Kabila. Le président Kabila, le 17 mai, on a connu la vie déjà. On a connu la scène en Oboé, on a la messe des officiers. Messe des officiers, et on a la scène. Ce qu'on m'a dit, immeuble, il y a groupe Lito Moboti. Il y a GLM. On va bien à GLM. GLM veut dire groupe Lito Moboti. Ça, c'est de 1. De 2, Anzulu dit même, président du Parlement, de 2, deuxième maison, il y a Premier ministre. Donc, si on va nommer Premier ministre, l'État a un devoir de loger Premier ministre. Premier ministre a Nord-Vandawana. Sikoyo, Joseph Kabila, Tamu a Sominda Kouana, et pas Yanani. Ça, c'est de 1. De 2, GLM. Ndako abatu 17 ans. Bokanyango, bo entourango pe bo tiango mur. 17 ans. Bozo futa loyer, bo sombe yango pete parce que wana za famille nanga balito. Ngana bota kuna na yebi ke leki nanga pichu lito ano revendiquer yango alobaki na RFI que pasteur Mugalo a prometté ba fouter mbongo, ba futa famille même pas $1 pendant 17 ans. Bo privé famille moko boé le pango na bango bana droit de revendiquer le pango na bango na habité le ni likia ni le pousser mais dans des cas normal nda connaître ya l'état soki bolobi bemba mais bemba kola na Gombe ayebi que messe des officiers il y a un ministre de la défense so va réhabiliter messe des officiers pour ba officier na biso baza na messe toza na messe na kankokolo. Mais messe des officiers, ils ont la kawana na se, peme na fleuve. De 3, balabala moko ezawana et les cas et a injonction directement na balopango ezaki na se kuna ba damso au mati bo biso to ke sakana kuna teto bana mike to ke sakana kuna au balabala mo ezaki wana eyeti ko rejoindre balabala ya clinique ngamona bombe mna lobi. La pessimino 4 arguments. Pour défendre, pour l'homme, et à parler naïté. Sera payé, on va payer pas naï. Alors, pour le bouc qui parle, il va provoquer. Le président a provoqué Natina. Personne au-dessus de la loi. Personne. Personne, même Félix n'est pas au-dessus de la loi. Sera payé par les aïétés. On va coller, on va coller. Mais pour l'instant, Bembaza peut-être n'a besoin d'un messe de vos officiers à réflexionner. Bemba. Bali Toupé, on a besoin d'un immeuble à Bango. Ils ont un immeuble à Bango. Et puis, vous foutez à Bango à Baloyer. Pendant 17 ans, vous vendez vous foutez à Bango. Vous avez un bébé ici à Mopé, les sous-sous. Vous foutez. Vous avez un bébé dans la Katuana, il y a parlement, il y a premier ministre. Bon, ceux qui sont dans l'État, va désaffecter. Ça me canda. Abou, Pia. Merci. Oh, cher internaute, bonjour partout. Ici Ganin Borolanda. Moi, Mboka José de Castro, Mbote Paris, Mbote London, Mbote Norvège, Mbote Roumanie, Mbote Naba Congomano, Nyo surtout, Bafan dans la Finlande, Mbote Naba Congomano, Nyo surtout, Baza partout dans le monde, Balandara, Tindika original, parce que Tindika original, c'est Moko Oezali, à moi, Mboka Papi Kelly, moi, Mboka Rifin qui sombe Bissika Bazali, etc. Nabino, et pourquoi pas aussi, Nabandeko, Nyo surtout, Balingaka, chaîne Tindika, Papi Tunga, les grands Gillois, pourquoi pas aussi na maman Jeninda ya Kaembe, honorable Jean-Jacques Moutoualé, honorable éternel, pourquoi pas aussi na Papi Atunga,
c'est-à-dire na bosanyote Lukas nata Yesu Christu vraiment bambote belé Daniko Chamala bisika nyo Rolandanga la Istanbul bambote belé boyebi bakongomani awa éclaircissement ebimi na je oyo banye basala mon lamboka Félix Antoine Tshisekedi pour la kosimbisa e touche mais ba révélation ebimi par rapport ndenge manifestation bomona ki na Goma ezalaki que non voilà basimbisa mon lamboka Félix Antoine touche ben aujourd'hui ba vérité ba révélation ebimi sur massacre oyo uti ko leka ba kongomani na kati ya Goma monter de toute pièce que non voilà Maï Wazalendo, Maï Wazalendo, Bango Bazana pour l'autodéfense, voire même sont payés par le gouvernement congolais. Ben, à grande surprise, comme on a que non, Maï Wazalendo, Bimi, pour la revendiquer que non, voilà, MONUSCO a kende. Et créer incident ou créer qui boyebi ba Congoman et créer incident ou créer qui mais Félix Antoine Tshisekedi local alingara makile ba Congoman est engagé directement à dépêcher qui le VPM de l'intérieur moi la Peter Kazadi bakenda ki bongona Fabrice Puela au bison surtout toyebi to bakenda ki lisusu na moi la mboka Jean-Pierre Bemba et Sikanin bakei ko palper du doigt ko yeba banani basali makambwana voire même au 19e bataillon il y a gars républicain commandant Nangwaza interpellé en la 4 ville province à Kinshasa vraiment boyebi tanda ko lobake non opposition to penta ko loba ba yinia Congo ba congolais et zakaka ba congomani bango moko en faisant tout ça Koluka ko simbisa Félix Antoine Tshisekedi makile ba congomani na maboko voilà comment vous avez échoué. Voilà comment vous avez échoué. Parce que les Maï Wazalendo sont là en train de combattre avec le FARDC. Et puis sont payés par le gouvernement congolais. Non, c'était pas nous. Nous, on ne sait pas. Makambo uti o lekaona. Biso toza na kati ya front. Toko wele la mabele. Oyo ba il y a peuple congolais. Topé ba il y a pouvoir. Oyo zali ya ba kongomani ba ye pona ko bebisa réputation topé ko bebisa image ba Maï Wazalendo. Voilà, banquette ko salema. Voire même un gouverneur militaire Constant Ndima va interpeller en la carte ya capitale pour alper encore une explication claire par rapport il y a ndenge nani a pesa qui autorisation il y a la fait il y a tirer sur bateau et puis ba landela bateau ba kufa qui peut ba bimisi pe ba identité bateau ba kufa qui ba landeli bateau ba kufa qui on a et c'était juste de milice. C'était juste des milices, Oyo, certainement, pour que non, paralyser ville Yagoma. Voilà, révélation et qu'on continue toujours Kobima. Et puis, moi, l'amboka Félix Antoine Tshisekedi a lobby très bien que non. Il faut, à mon clair, nani, à sali que non, Kongomani nae, Bakoufa, topé nani, à sali que Imbo kanae, topé population nae, Bakoufa. Mais éclaircissement, topé ba révélation et qu'on continue toujours Kobima gouverneur il y a Goma aza déjà na katsa ville province à Kinshasa ayaki elongona délégation oyo et kumbami bongo na molamboka Peter Kazadi Jean-Pierre Bemba vice-ministre ya justice et puis na ministre ya droits humains voilà na mambo etali oyo mon lamboka Félix Antoine Tshisekedi a Rosala, la carte République démocratique du Congo. Le lot oyezaki gratuité d'enseignement, voyez bien que non, le lot oyo ba papa ba zu valeur, papa comme ko luka ko somba pantalon, to pas comme ko luka ko somba ko bongisanda ku parce que mon oyo nyonso to banaye ko futa na ba école privée voyez bien na ba surtout les écoles catholiques au moment na soza ba na misatu mibale, il faut dépenser au-delà voire même de 2000 de 3000 $. Ben aujourd'hui, Mongo est comme Kosunga Baboti, s'organiser parce que gratuité d'enseignement est sous mon lamboka Félix Antoine Tshisekedi o ba Kongomani ba ko benga toujours le béton de la nation, topé ba Kongomani ba ko benga le réveil
de la République démocratique du Congo. Le Oyo a eu encore lancement, il y a maternité gratuite. Au Boyebi, lancement maternité gratuite. Et combler place il y a gratuité de l'enseignement. Il y a un Congomani toujours que non, voilà, merci, normalement Mboka Félix Antoine Tshisekedi parce que gratuité, il y a maternité et il y a les sous kotala nengenini okomona ba maman akei kobota, maman akei kobota mais akangami asali 6 mois, moi na atamboli na kati sa maternité mais il y a tout oyo oboti obimi malamoko ozongi ndako. Voilà, nous surtout, vraiment la mboka Félix Antoine Tshisekedi. Parce que le Oyo, ils allaient que sous Joseph Kabila, bato basali 18 ans la mboka, bato basali 20 ans la mboka Oyo. Et bango bazala ki wana juste pour qu'on s'occupe na affaire na bango moko. C'était juste des affairistes au sommet de l'État. Ben aujourd'hui, ce sont des politiciens puis ce sont des vrais Congolais au sommet de l'État. C'est ça. Aujourd'hui, voilà, ils allaient qui que non, au Roya, au Kogobota, au Sali 6 mois, topé une année, topé 2 ans, au Kangami na maternité, le colo peut-être 1 million de francs, le colo peut-être 2 millions de francs, et surtout, ils allaient qui que non, soko kei au boti na césarien, yeba yango que non, moi na koko là-bas, mais sous mané koki ma na l'hôpital. Ben aujourd'hui, gratuité à maternité, et yé atteint au boti lelo, lobby. Obiminayo, oboti bien, lobby obiminayo. Voilà comment Félix Antoine Tshisekedi a luka toujours ko sauver social à Congolais, a luka toujours ko sauver image de la République démocratique du Congo, ndenge batu ba hebela ki image de la République démocratique du Congo na ndenge ya mabe, de lo oyo image de la République démocratique du Congo et ko kende na ndenge ya malamu, gratuité, ya maternité et surtout sur ton côté na balai diplomatique et ça coûte ya kolobate parce que diplomatie ya mo la Félix Antoine Tshisekedi et Kokoba, toujours c'est Kokoba. Le Oyo, Félix Antoine Tshisekedi a sollicité partout en Afrique, sollicité partout dans le monde, au Bakoluka, parce que Bakoluka toujours yakoya partenaire Bakoluka toujours koya ko investir na kati République démocratique du Congo hormis oyo opposition balobaki que non ba ko créer une sécurité na kati ville province à Kinshasa ba ko créer une sécurité na République démocratique du Congo pour que ba investisseurs ba yate na kati République démocratique du Congo mais tant on Félix Antoine Tshisekedi atikaki mboka na maboko ya Nzambe voilà le résultat voilà ba retombé il y a ba prière oyo ba prière de la nation oyo salamaki au Félix Antoine Tshisekedi atikaki mboka na maboko ya Nzambe bomoni ba investisseur bakoya sekoya lelo oyo tozu bezinya minene na kati ya République démocratique du Congo lelo oyo tozaki kaka toza ko exporter bakaro to exporter ka bakaro ba exonération na nyo surtout ezokende mais lelo oyo Zini ya bakaro na kati ya République démocratique du Congo eza sushi ya kolobate bakaro ekosalama ba format nyonso tout ba dessin nyonso tout ekosalama na kati ya République démocratique du Congo boko mona pe ba zini ya marbre oyo banda ko transformer ba marbre en carreau c'est-à-dire déjà bientôt là ça va aussi continuer na kati ya République démocratique du Congo sous Félix Antoine Tshisekedi parce que le oyo congolais du valeur sous Félix Antoine Tshisekedi et zina Pepsi bientôt là ça va commencer déjà bientôt les zina Pepsi ko ya wana et qu'on soit au moins plus ou moins 3500 entrepreneurs oyo bako financer bango oyo bako pesa bango ba financement voire même des vendeurs ambulants c'est-à-dire bando foot bango $400 par mois pour la ko sauver encore social oyo moi la mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki parce que le oyo mukie boyebi du boulot à 18 ans bako on a 50 ans, ben aujourd'hui, Makambu ya malamu et que salama sous Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Nyabandeko oyo, qui ont très bien que non. Moïse Katumbi ba lapidé na kati ya Kindu, ba lapidé Moïse Katumbi na kati ya Kindu. Tango akei na kati ya Kindu. Après 2 jours massacre topé ba bimi côté babimeli et yebanité babimi directement ba ko revendiquer que non MONUSCO akende. Voilà comment bateau ba ko luka o ba laka ki ba Congoman o top ba lobaki na ba Congoman ba ko créer sécurité partout. Merci na bandeko ya Kindu po ba lapider Moïse Katumbi ba bengani Moïse Katumbi na Kindu ba bengani na Maniema. Voilà comment
tangu okoloba que non mauvais sort sur Félix Antoine Tshisekedi voilà ba mauvais sort oyo ekolanda ba opposant oyo topé kolanda batu oyo ba soi-disant ba mi comme ça ba congolais mais identité na ye yebani que non son père il est juif et puis sa maman aza zambienne voilà comment okoluka ko s'accaparer na identité ya ba congomane okei na kindu ba bobolio mabanga na kindu okei na maniema ba bobolio mabanga la maniema après 2 jours ba bêtise outi ko salama na kati ya Goma. Voilà comment ngai na kolobaka toujours que non ensemble bayi ensemble pour la République bango bazawana juste pour koluka ko tchaba magui ko manigancer juste na pouvoir o ezali ya mola mboka Félix Antoine Tshisekedi. Voilà comment ndenge nini ba révélation to pe ndenge nini ba vérité oyo ekobima bandeko nyonso tu baluka ki koluka ko sala mabe na kati ya République démocratique di Congo lelo oyo noir sur blanc que non voilà lupangu oezaki lupangu ya GLM eza lupangu oyo ya l'état et le bina ngotande ko lilu luande nani Joseph Kabila ala ki sabiso côté à somba lupangu wana famille to ba ko réclamer que non Joseph Kabila afuta mbongo na bango oyo akanga immeuble na bango à 7 niveau pendant 17 ans famille to bazo réclamer afuta mbongo na bango pendant 17 ans Pasteur Mugalou a kosaka bango que non ba ko futa mbongo wana ben aujourd'hui Tilelo, non, bah, et par après, boye, oh non, voilà, c'est un acharnement contre Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas n'importe qui. Joseph Kabila, il est congolais comme des Congolais, non surtout. Aza, au-dessus, il y a Congolais, il y a la Congomanité. Aza, au-dessus, il y a la Congomanité. Parce que la loi reste la loi. Moutoumorota, Aza, au-dessus, il y a la loi. Tant qu'on y est au Kangi, venir, non surtout, c'est pas dit que non, vous êtes super par rapport à la Congolais Moussoussou. Et ça, l'opango wana ya l'État. Et ça, l'opango ya l'État, ancien président de l'Assemblée nationale, en est qu'au Fandawana. Ce qu'on pousse à Liboso, résidence, il y a premier ministre. Et ça, là, en résidence officielle. Oh, l'État, on est qu'au Pessa, n'a ministre, n'a pas premier ministre nommé. Tengwa dondo fandawana, likuli ya fandawana, birindwa, si je m'abuse pas, à fandawana. Voilà comment, quand vous parlez que non, c'est un acharnement, il y a une famille, l'itoba retourna, à somba lupangwane pas un nani, à zoa lupangwana la manière nini, à la qui saba document, oyo, ba tekele lupangwana. Il y a un autre interpellé toujours, moi la moka plus moi bilou, tu es biké na ba kongoman ba ko sepeano, oko sa musa malam, ma pangu nyo sotu à l'état, sous Félix Antoine Tshisekedi, tala ndenge ma pangu à l'état eko zonga. Je l'aime, eza groupe lito comme ça. Ezali te que non ndenge ba IPPRD ba koloba que non eza concession à Joseph Kabila non eza concession te c'est juste une parcelle eza kaka parcelle voilà pour la rolakisa que non voilà bato ba déjà ki mboko liboso ba yaki na bango kaka na ko zoa topé ko s'enrichir dans le sommet à l'État, topé ko ça la ba faire au sommet à l'État. Voilà comment ba vérité topé ba révélation ni ekobima sur GLM, topé ba révélation ekobima sur bateau ba kufaki na Goma, ba révélation eko continue toujours kobima ndenge ni Moïse Katumbi ba beti mabanga na Kindu, ndenge ni ba saboter na Maniema. Voilà comment ba vérité oyo ekobima par rapport il y a makambo nyo surtout ekoleka na kati ya République démocratique du Congo. Merci na banamboko nyo surtout balingara mwanamboka José de Castro, merci na mwanamboka Papi Kelly Rifin Kisombe, vraiment merci na bino et puis merci na bakongo manyo nyo surtout bako komela ngai bako bengaka, vraiment merci pour vos encouragements, vraiment merci beaucoup et tant boko koma boko sala commentaire, on a beaucoup plus besoin il y a ba critique na bino topé ba mituna mususu par rapport il y a ba information topé par rapport il y a marambo ko le kanarati ya mboka. Nous sommes là vraiment pour na couper sabino ba information là et puis pour na koyebi sabino ni nezo salema na kati ya République démocratique du Congo.
ndenge boko mona ndena uti koloba awa lancement ya maternité gratuite et uti ko sala malelo félicitations na mona mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo ba kongomani ba benga le béton de la nation. Merci na Rabilema wazagi sima ya caméra, merci na Cordon Biou, merci aussi na Kapaya Kapayos l'ingénieur de tout le temps de tous les jours. Merci beaucoup na yo puis merci beaucoup na bandeko nyoso tout balingara José de Castro Australie Finlande, Norvège, Roumanie, Belgique, Japonais, partout au Bolingara, Molamboka, José de Castro, Tokutani Lobby.